Mbote na bino balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali ebele déjà branché na ngonga et Olanda biso sur Congo Millennium ya bino Tatiana ensemble présentatrice na bino ya ba émission na bino nyonso ndenge bomeseni ko sepela na biso kasi lelo penza tozobi lisusu encore une fois et pas ya Moimboka Daniel Safou ensemble na yeto sola na ye parce que bino ba eboza libanda boyebi date ya lelo tozobi ya likambo ya le 17 mai kasi soki otamboli na nzela oko retrouver que bana batangi te na bakelasi na bango. Pourquoi? Parce que tokoloba que le 17 mai ezali férié ya nini ya ndenge Congo ezalaki libéré ensemble na Moimboka tolanda. Mbote na ndeko Daniel Safou. Mbote ndeko Daniel Safou penza soki lelo na Congo Millennium tozongeli yo poto solo la likambo ya date ya le 17 mai pona yo date ya le 17 mai elobelaka yoni. Début de l'esclavagisme en plein 21e siècle. Début de l'esclavagisme na ndenge ni parce que biso on toyebi que le 17 mai ezali mokolo oyo biso tozalaki libéré. Touti wapi tokomi wapi tozokende wapi. Touti l'esclavagisme, touti na traite de noirs, bakoteka moto, lokola Lipa, lokola Thompson. Tolongo na boteki moto, tokoti bongo na colonisation. Tolongo na colonisation, tokoti bongo na dictature ya Mobutu, o ngati lelo na limbisa ete. Ozola na ngai, na limbisa ete. Ça dépendra que de moi. Mais ngai Daniel Safou en tant que citoyen congolais, non, on a limbisa Mobutu. J'ai une haine viscérale contre eux. Mais qui est dans ma parole, c'est ça, Daniel Yosa Christ. Limbisa Mobutu. Non, on a regardé que ce soit bon de là, on a limbisa. Qui est limbisa, tika. Yosa Christ, non, on a limbisa. Je sais qu'un jour, on a limbisa. Toye, dans les dates, je suis au Seigneur. Donc, c'est mon micro. Tu comme la date le 17 mai. Tu vois la dictature. Il y a Mobutu. Tu vois le 17 mai. Tala ba kwela biso discours à lokuta. Lokuta munene. Balobi date ya libération. Ba libérer biso. Lokuta liboso. Peuple ba libérer kete. Peuple celui ba libérer, moto a libérer a kokonza yo. Pas mata libérer. Peuple ba libérer kete. Un peuple se libère seul. Lokuta liboso a Désiré Kabila. On est à libérer bino. Bakadoko. Moi bata mikuse. Oko sangisa bango dizo beti bango yo mobali moko. Bango ne ba libérer biso. Face à une armée redoutable, bien que divisée à Mobutu. Ils ont escroqué. Oui. Ayo libérer biso le 17 mai. Il y a Laurent Désiré Kabila. Azan a passé financier ni. Ya kosomba tenir soda, ya kolesa soda, ya kosomba mandoki, ya kosomba masasi. Ça c'est un mensonge grossier. Les Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Basangani Bongo. Pour nous mener rébellion. Mais ça a rébellion. Il était les Rwandais de l'Ouganda. En tête à rébellion. Tango ba koti à le 17 mai. Na mituna ka motuna. Bazonga oto bazala kaka. Na kozongi se ya nonga moko bazala kaka. Bazonga te. Kondo Tshisekedi, moto abwanya, moto amayele. Alobia. Ah, je suis allé voir mon frère. C'est comme s'il est pris en otage par le jeune Jean. Fin de citation. Phase à Tshisekedi. Tshisekedi alobi boy. Bato ba yewana. Basali malamu. Mais l'équipe madame, ceux qui te sengi bango facture, to futa bango le meilleur, bazonga. Biso na biso ba congolais, to organiser mboka na biso. Écoutaka ka vie, alinga ko kufa, ba ko reléguer la village. Tala monnaie na Tshisekedi. Tala monnaie na Tshisekedi. Et si ko ba ko boma, moto nyoso, atanga na zolo bela ko na banga ka kadogo, to kotaka na ko banga. To di moto abengani Mobutu. Tokokoso, tokoloba, ma pomi batu na Kinshasa. Ou avec sabotage, la vie humaine, ma poma batu, le béni. 20 ans après, tokomona ki ezareki. Yemoko Kondo Désiré, Laurent Désiré Kabila, Yemoko na bomo inae. Alobagani, nous étions un conglomérat d'aventuriers. Yemoko,
Habité, ils sont, nous étions un conglomérat d'aventuriers. Et là, si nous avons un conglomérat parce que nous comprendre. Et tout ça qui bongo lisanga ya aventuriers. C'est ça les conglomérats. Surtout dans le Lingala. Lisanga ya batopamba. Un conglomérat d'aventuriers. Phrase on a pour le Belango, mokolo ya bengana ki barwande na mboka. Ozona nanga. Dati wana ndebongo ebandela la misère ya peuple congolais. Ndebongo ebandela esclavagisme. Bon moto ya congolais kufi. Dati wana ye longola biso bon moto, longola biso identité na biso. Mais aussi mbaté, pamba te dessus to telemi, to longo na kobanga, to zalaki bata kobanga, ata mpuko elekaki ata nzinzi te kobanga esi. Kobanga esili mateya yi oyo molakisi oyo bengi na kota français maître Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo apesi population à travers l'enseignement na notion de démocratie na notion état de droit le loyo kobanga esili moto akomi na mayele te mboko ezali ya ngai nde kolo mboka na koliki na nzela émission natalisa ndeko na ngai Eliezer o tango nyonso o pe na pesi mbote o pe na souhaiter ba mes condoléances tango nyonso alobaka mwana kola lopango te nga Daniel Saf kolo lopango propriétaire du pays na mwana kolo lopango te kolo lopango ye pe ndeko Eliezer aza kolo lopango atika bongo kolobaka mwana kolo lopango aza kolo lopango azali kolo mboka ye azali moko ya patron ya mboka ye. Vous avez dit, moi, la colo le pan, on se connaît. On les a qui parenthèse. Il s'est séqué, il y a autant de moninga nanga, on a l'ingami, on a zappé la bitumba, on a senga la tango nyonso, puis na sambe la rabango, tokoba, to suka la nzelate, le kozala soni, pour la mabota na biso, soni pour la baninga na biso, soni na ba nyonso. Batonda mine likia pona biso babilenge bakopundela mboka balemba te pamba te za mboka corruption mboka efandi likola corruption bakondimela sumu te oloba boye ba ya loba bo yenda komelaka supu te biso tokomela te ngai dane na komela te na komelaka te nani likia esika bapesa nga supu na bunda soki nazwi mboka na ngai ngamona bayelanga ntaba nalambela ngango tumbela ngango soupe ya ngai mo le bo pesa nga soupe ngabo na sala la soupe na ngai. C'est là où les Congolais sont confondus bazo corrompre na mbongo ya bango moko. C'est regrettable. Vous avez insuffisance na kosuki sana ya na motuna na yo lisusu te date le 17 mai ezali moko ya date ezongi sibiso sima bazalaka moke o mobuta bomaki mboka o mobuta bongo 20 ans siko bino bozaliwa discours ya mobuta kwei wapi ya bino discours. Pour ça, la fête, c'est le 17 mai. Ils vont présenter quel discours, quel bilan, bilan négatif. Bilan négatif sur tous les plans. Sur le plan économique, zéro. Ils ont détruit, n'est-ce pas, l'économie du pays. Bradé, n'est-ce pas, carré minier. Mobutu, Bisoto, Mobutu, Atana, Lobina, Limbisiete, Abraki, carré minier. Bano, Batondi, Abakumba, Moto, Bawewa. Lobi, Bazalaki, Bazalaki, nini na exploitation artisanale à diamant bazaki na tama koya na Kisasa lelo batondi Kinshasa esiko bakosa exploitation artisanale bateka yango babrada yango l'économie minière du Congo a été bradée aux yeux et au vu de tout le monde ozona na mbuto brada ki yango bradé économie en boka ça c'est le plan doyer sur le plan politique zéro et si quoi est-ce que les bons motos qui n'ont pas bonami babomi constitution babomi ce qui moi constitution c'est grâce à la résistance ni était la résistance il y aurait pas existence de la constitution toyé na éducation 20 ans après zéro babomi éducation congolaise pour la ligne ce qui va dire non la bino bon moto baboma bino mboka bakobanda yango l'éducation. L'éducation congolaise n'existe pas. L'intelligence congolaise est inexistante. Les athées. Toye dans le domaine, il y a science, il y a technologie. Université congolaise, zéro. Maboni Mboka. À un degré inacceptable. Il n'y a pas match. Il n'y a pas débat.
L'échec est visible, l'échec est puissant. 17, 20 ans après, où est passé le discours de l'AFDEL? Libération, on a détruit le pays, nous devons reconstruire le pays. Là encore, c'est une erreur grave et fondamentale. Le Congo, c'est un pays à construire. Parce que même la Belgique elle-même n'avait pas construit le Congo. Ici, j'ai fait allusion à la construction de Moto. Moto, ce qui a tongami, Azali Malamu, a kotonga Mboka. On n'a jamais construit l'homme congolais. Belge tangaye, a Bangali kotonga congolais. A Memiebe na Misala Moko ya Mike Mike. Il n'y avait pas l'intelligence construite en tant que telle pendant la période coloniale. Tant que tu es dans la dictature, oh wana mususu. Ayembisi bisoka banzen. Durant 32 ans, nous sommes restés chanteurs, dialoguistes. Il y a une conséquence. Et comme on dirait Mbokamo, il y a la musique. Oui, c'est un pays de la musique, mais musique ni. Musique ni. Vous comprenez? 32 ans, 20 ans, bango baye awa. Soi-disant, baye pour renverser la thèse. La thèse, c'est quoi? C'est Mobutu. Fallait baser la antithèse. Batika dans l'antithèse. Bango kutu, ba construire une nouvelle thèse. Ce que moi j'appelle la thèse de l'occupation. La thèse de la destruction de l'identité congolaise. La thèse de la destruction de l'économie de manière grandiloquente. La thèse de détruire le peu de valeurs. Nous n'avons plus de valeurs. Combat Tshisekedi qui combat ma valeur. Combat pour dénoncer ma anti-valeur. Pour réhabiliter ma valeur. Où sont passées nos valeurs? Ils ont sauté. La personne d'Akissa Mouké, Nakissa Sa volant gauche. Ça profite à qui? Ça profite à l'Ouganda. Ce sont des véhicules qui viennent de l'Ouganda. À 80%, je dirais même à 90%, il y a des voitures à Kinshasa, les autres à Ouganda. Ça profite à l'Ouganda. Ça sont les Ababilembo. Il y a occupation. Au hier à Kinshasa, il y a la massacre à Moulangi. Et il y a la poison. Ce n'est pas notre culture. La culture quinoise, il y a la bière, la verre, tirer la verre. On est en train de détruire nos valeurs. Bref, on est en train de détruire notre identité. Donc, AFDEL, dans les soucis des Congolais, les datent pour la réhabilitation de la famille de base. Parce qu'il est 32 ans de Mobutu. Mobutu a détruit la famille de base. J'entends par famille de base, papa, maman, bana. J'entends par la famille de base un salaire consistant. J'entends par la famille de base l'emploi. Un travail rémunérateur. Ozofuta Moutou. Aboko la bana, libota kufaki na mboka. Batula bia, mutu nyo salemba ki Mobutu akende. Tango Kabila yi, bakinyo swabi iyo, tozi utakosuba biso. Pasi na biso, ilingozwa, biyano na yango. Kino lelo, pasi ya Congolais, e ya nezalite, bato baya, bango ne bazu biyano na pasi na bango. Bayaka na babota mbula te, lelo bakomi na bandako etage. Basia kitoko kitoko beba soupe ya malamu komela ki magique ezali moi poiron bebango biso to kenda ka wenze biloko mususu moi ki magique ezali te soupe biso to mela eza soupe ndeti ya bango te ya mabaku soupe mbongo contribuable chasse loko pamba mais c'est lycée ata bongo mokolo mwalelo eza mokolo kokundola peti sekeli iye moto kopesa mot d'ordre boya babatu wana baye na kombo ya démocratie. Bazala tana mungu tala lelo nzoto akondo bani basakala oye muta afasita ka bango ndi balobaka na français afongolela ka bango couloir pour que l'opinion nationale ayanga bango. Cette dimension sociologique esalisaki bango makasi bakoya na Kinshasa na Nzembo babundela wapi yo mona mtu na guerre ba notikele fufu na madesu omona wapi biso to yamba bakando koti biloko bolamba ki na ndako banzembo salama bakado ko ba ko libérer biso non ba libérer biso yaki buta ya makasi Nkondo Laurent Désiré Kabila akokamba mboko na lolenge babengaka na français
de manière gangstériste, sans texte, sans mobeko likunzi. Yango monita la koufi, mokitano na ye, moi toyeba les alités, bakambaka mboka bongo te, bakambaka mboka na mobeko likunzi. Pamba te yo moto kokufa, mais mibeko ekufaka te. Kase ekufaka te. Bazalaki bato kotosa mibeko te. Tango aye apekisi ba parti politique, abomi démocratie. Ndango ba avancer démocratie to salaki. Tango Laurent Désiré Kabila abomi yango. Abomi mo eteni armée tikalaka. Basodo bakenda kotanga na mbongo ya Congo. N'oublie pas l'armée de Mobutu. Ba officier nyonso batangaka batangi na mbongo Mobutu te, batangi na mbongo Congo. Ba officier yokoya oko cantonné bango na kitona, ba kufe belé. Ebele ba kufa. Pour la volonté, ba bomi armée. Ba bomaka bo jamais quoi. Donc les 17 mai pour Nangaï, ils allaient mauvais souvenirs. Les débuts de l'esclavagisme, n'est-ce pas, il y a peuple congolais. Naebi, bako sala défilé, bako sepela. Oui, bako sepela. Ils allaient faire ça bata soupu, ils allaient faire ça bata kanyaka. Ah, ils allaient faire ça na bango. Bako tangu sabachar, pour babangi sabiso terrain. Tu sais que la tikeli biso kitase yoko. Bolo kolongwa na kati ya kobanga. Ne pas avoir peur. Biso bato église catholique, Pape Jean-Paul II tikeli biso kitana bi, n'ayez pas peur. C'est ça le problème du Congo. Nous devons sortir de la peur. Cette fois-ci, réclamer notre identité. S'approprier de notre pays. Ba Kolomboka, ba Zomboka là-bas. Voilà un peu en un mot ce que moi je trouve, n'est-ce pas, de la date 17 on a pris le début de l'esclavagisme. Ils allaient début à la grande misère, il y a peuple Oyo. Et bah, dit bon, le 17 mai. Oh, mais ça va biso tolobaka libération, ezaki libération te, ezaki likamalo da. Lelo bato bakoma koloba, fallait kutata na Mobutu azala na ye. Oh, to boyaki Mobutu. Pamba te bo baye. Bayaki pona ba détruire thèse, mais ba tongi thèse mosusu. Une thèse beaucoup plus dangereuse que la thèse antérieure. J'entends par la thèse du régime de Mobutu. J'entends par la nouvelle thèse qui devait être l'antithèse. Mais aujourd'hui, c'est une thèse dangereuse. On va construire pour la conduire le biso. Mais va conduire le biso pour te tous à côté. Ah, ouais, biso va te faire tous à côté. Bande qu'on a besoin de diaspora va à côté. Congolais, nous, c'est si cas, allez, mon sisa, mon thème, mon bêta. Maquillé, mon temps, mon lambam, mon bam. Mboka, n'a pas ni qui est dans mon wapi. Voilà l'héritage de Tshisekedi. Ou à Tshisekedi biso. Tokobanga lisusu te yango tokotoyembaka nzembo ata babome chene tokolemba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te ata babome chene tokolemba te. Ce sont des ingrats. Maintenant bazala reconnaissant na Tshisekedi pour avoir kofongola yango couloir bisika nyonso balekaki bato balekaki bakonzi ezalaka batalinga kasi osola nanga biso tokanisaki boye ya mutu wana démocratie bongo ezwi mosala na état de droit ezwi mosala ntango aye l'action première oyo abandaki nango kobuka bongo démocratie. Mais sikoyo natondaka ye esikoyo nakumisaka ye na biloko se mibale. Et donc, nous étions un conglomérat d'aventuriers. Les a honnêteté, sans honnêteté. Les a qui m'ont trompé. Yami Balé, Alomi Boye, ces gens-là sont des Rwandais. Obe Yemoko. Yemoko Lobaki Nabiso, ces gens-là sont des Congolais. Tango Yindi, Abi Batoana Bazaba Rwandais. Bazaba Congolais. Batango Banani, Babisi Bakar, Babukera. Vous en avez. On nous a présenté ces gens-là comme étant des Congolais. Par lui-même, Laurent Désiré Kabila. Mais au lendemain, il y a conflit à dénoncer Bango. Abi bato bazaba Rwandais. Balingi baboto la mboka na biso. Là, j'ai affaire à un courageux. Là, j'ai affaire à un révolutionnaire. Là, il fait la remise en question de sa démarche politique.
C'est là où je reconnais les prouesses de Laurent Désiré Kabila. Pour avoir dénoncé les Rwandais qui l'entouraient à son temps. Aussi, pour avoir reconnu qu'ils étaient un conglomérat d'aventuriers. Dans la bilo comme Baliwa. Parce que Nandimara Tatana, paix à son âme. Elle a vu sur l'Ikama. L'Ikama, nous nous posons des questions. Quand Laurent Désiré Kabila dénonce, ces gens sont des Rwandais. Batoma Bakenda, Tobazali. Motunana, Congolais, nous c'est Kazali, à PCA. Garaza journaliste, nous avons constaté. C'est la question fondamentale qui doit préoccuper chaque Congolais. Les gens que Laurent Désiré Kabila a dénoncés, est-ce que Bakenda, Tobazali? C'est ça la question. Tout na mosusu ndeko Daniel Safu kolobaka parce que tu occupé yope ozali mopandisa kasi journal ya le point ça ekenda wapi journal bakangaka yango mokolo ngana komaka na nzela ya makomi na komi boye les dilemmes cornéliens de Joseph Kabila en 2016 fuir ou mourir mais bisio journal était kama la Kinshasa awa na sekimbo journal était kami na émission dans la zone moko ba journée sur le journal na somba et je vivais de ça bakangi yango 5 millions lelo esengelaki ezonga na yango pamba te nzela kokanga yango mikolo nango ekoki esengeli nazongela mosala bongo soki bakangi yo mosala 5 millions moi capital yango ekufi te eza lisusu te soki makoki ezali nde nazongeli mosala mais na nzela bakangi journal mosala ekobaki nazwaki nzela kokoma buku ya papa Tshisekedi na nzela koyokaka bato bazoprésente Tshisekedi lokola kaka ancien premier ministre oyo Tshisekedi aza bongo doctrine politique Tshisekedi aza bongo pensée politique na bite nga nakolela tata na nga na mai na miso te nakolela maître na nga te na mai na miso me nalela maître na ngai na bankomi nakokoma buku ena je peux évaluer jusque là ndenge nakokendela tokokoma même na 200 pages ezali buku réaction na ngai na maloba Lambert Mende qui présente Tshisekedi comme étant un premier ministre honoraire T. Nazo réagir réaction na ngai par rapport à régime à Kabila on va présenter Tshisekedi on dirait qu'à simple non Tshisekedi aza munene Tshisekedi aza pensée politique Tshisekedi aza doctrine politique c'est cette dimension épistémologique sociologique et philosophique que j'aimerais présenter n'est-ce pas aux gens va consommer autrement. Alors c'est un livre où il y a des gens ngoka tango ebele ya kokoma yango tango nyonso pamba te tozala na argument ya kopresenter na progéniture bana na biso bakoko na biso bayeba bongo monene ya Tshisekedi bayeba Tshisekedi c'est une école politique Tshisekedi c'est aussi la résistance la grande résistance et c'est cette résistance là qui continue n'est-ce pas à faire face au régime de Kabila. Donc, beaucoup déjà de progresser. On a déjà dépassé au moins 3 chapitres. On continue à progresser. Il y a mon lobby. Tous autres qui est même vers 200 à 250 pages. C'est un ouvrage à lire, non à garder. Mon sala, babomaka. Bitumbo na kokunda o. Yo ndimi ya solo penza, bakoki kotikela dernier ça face à la mosala mala. Azwambo. Tango nyonso nazozo empêchement tango nyonso esika mwa ba avantage ezali ya bongo balingi bongo tolala nzala lelo bandeko na biso ya famille politique ya Kabila stratégie na bango ezali kolalisa nzala soki ezwi ekangi mochopo yo moko kelobi ngai nalembi nanga bitumba oyo nalembi bitumba oyo obeleli bango boumela mais non nous allons jusqu'au sacrifice suprême, nous n'allons pas céder. Bayo bakolanda biso bongo tozu les devants. Bozala na likia, tokosala lokola bakomi na biso te, ona kotanga Congo, olenga koi, balisanga bonganga, bango nyonso non, nous n'allons pas n'est-ce pas céder face à ces combats nobles. Non. Bato bakoloba et bembe koyate, biso toza ba disciple na ye.
aujourd'hui politique les ali bongo babengaka rapport de force. Kasi ndeko Daniel Safuto yokaki te ba combattant ba beleli ke corps ya Kondo Tshisekedi ekoya mokolo le 12 mai. Kasi omoni le 12 mai leki kaka boye corps ya Kondo Etienne Tshisekedi eliti. Po boyokani te na niveau ya famille to pe boyokani te ndenge ni parce que tozelaki toyebi ke boya meye na mote. Okota na discours wana te ya bato ya Kabila wa lobaka o famille te. C'est la famille, c'est la partie au Congo. C'est le héros national, un degré très élevé. Hein? Mouri Moutouna na les a passé. Si le pouvoir est en place, nous avons les gâtés de ce que nous avons dit, 10 millions de 10 millions de Congolais, 15 millions de Congolais. On a le fragmentation métaphysique. C'est ce que l'ensemble, il y a plus grand nombre de Bakosé là. Pouvoir de ce que nous avons dit, Bisso, tout ça n'a pas. Tout quoi que gérer Congolais. Il y a un moment où ça l'a pas. Mais il va sacrer la mémoire de Tatawana. C'est disciple. Quand tu sais que tu meurs, au lendemain, ses disciples sortent. Les Tshisekidistes vont au-delà même, il y a IDPS qui est parti. Nous allons au-delà. Nous avons un conservateur. Il y a pensée politique à Tshisekedi. Nous, Tshisekidistes, nous avons 40 ans, peuple à nouveau à Bisso. Bomba monde bomba l'image. Les Tshisekidistes seront votés de manière grandiloquente dans beaucoup tu peux pas te rendre compte. Simplement parce que nous avons la vision, il y a qu'on ramener l'état de droit, il y a qu'on ramener la démocratie. Mais le peuple va au et nous avons la mission de changer le Congo. Et nous allons changer le Congo. Le Congo est assis sur la corruption. Tshisekedi combat les Aguilés. Lutter contre la corruption. Le Congo est assis sur les antivaleurs. Combat Tshisekedi dénoncer les antivaleurs. Le Congo est assis dans un système qui ne relève pas de la démocratie. Combat Tshisekedi la défense de la démocratie. Aujourd'hui, il y a l'insécurité partout. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir. Combat Tshisekedi réhabiliter l'autorité de l'État. Voilà les valeurs que les maîtres a défendu. Les mahantements. Ou à défendre qui a profité, a profité à monter, à tiquer les bisous. Tout ça. Quand je parle, je sens ce ton dans mon cœur. Je le sens dans mon esprit. Soyez au corrompre. Bah, au corrompre ligne rouge. Ligne rouge, elle va tirer la terre. Ils ont dit que ligne rouge, ils ont dit Daniel Safou. Au Congo, les Congo, jamais tu peux passer la ligne rouge. C'est ça les Congo. Ligne rouge, mais ils se sont trompés. Quand ils ont une ligne rouge, tu vas là. Nani, Onani, docteur Ilunga, non. Voilà, vous avez dit Misala Tshisekedi. Ma frère disciple à Tshisekedi, c'est la rue congolaise. Tshisekedi a traité avec Malabal. Yo, on corrompt Malabal. Pas de belé. 90 millions d'habitants, bon, on corrompt le Bango. Tshisekedi était intelligent. C'est là où il a bouclé la boucle. À coopérer la Balabala. Bazo corrompre les individus. Mais que nous corrompre Balabala, on s'en va. Corrompre Balabala. Pour nous corrompre Balabala, PCA Maï, PCA Courant, Bongisa Nzela, salle hôpital, Tiakis dans l'hôpital, Fouta magistrat, Fouta médecin, Fouta infirmier, Bongisa Séliman, PCA étudiant bourse. Tu vois, la liste est longue. La liste est longue. Non, pas d'autant que longue. Motoalia, PCA du salaire à malade, créer emploi, jeune bazo misala. Bafutama, soldat, afutama malam, policier, afutama malam, les lots policiers, soldats, soldats bafutama qui étaient à sol, mais sont les aralisous, les aralisous, les aralisous, les arasoutés. Tala maï, oh le peuple a au Senga Bango. Mais je vous assure, capitale au Touzan, la misère du peuple congolais, ça va nous amener vers l'eschatologie du grand soir. La victoire nous appartient. Balika, balika. Donc, date le 17 mai, ils allaient date na bango, bisengo na bango, bisengo mwambe, basepela, bamela soupe, il y a dindon, il y a mbinjo, il y a ndakala, na oki mikolo bango mela soupe à hippopotame, bouger ko bimona lipu. Bamela, mabumwe vimba, mabumwe vimbe vimba.
ils ont fait Tinabango, ils ont fait un peuple congolais. Le peuple congolais, c'est Penaka na Kolobayaka, le 17 mai. La bengi a libération. Té, tous qui na ignorance. Si quoi tu comme maïle, nous allons faire le biso. Un peuple se libère seul. Le peuple va libérer. Pour la mouton, on libère Bino. Alors c'est la Bino qui pomba. Nous la libérer Bino. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Grâce à Dieu, le peuple a commis au-delà de la peur. Azobanga sous charte, azobanga sous unité. Le peuple a commis koyoka solo. Il y a l'article 64, il y a la Constitution. C'est là notre garde-fou. C'est là notre garde-fou. Ah, c'est là notre garde-fou. Si on continue avec le gangstérisme, nous, peuple, nous allons actionner l'article 64. Parce que, on détruit les pays avec la Constitution, nous, peuple, aussi. Et si on doit construire les pays avec la Constitution, on doit actionner l'article 64. L'ascension. Bitumbo to relâche moté, nenge Thomas Sankara Nobaka, la mort ou la patrie. La mort ou la patrie. C'est ça le problème. To relâche le soutien. Ceux qui pensent que le peuple Azara à niveau Banga, non, nous sommes sortis de notre père dogmatique. Nous sommes à la phase de la rationalité, la phase de la responsabilité, la phase de l'engagement, la phase de la conscience nationale. Nous allons vers un sursaut national. Nous allons vers ça. Donc on ne le veuille pas, on ne gagne pas un peuple. En aucune histoire, n'est-ce pas? Il y a science politique où on vous dira on a eu à gagner un peuple. Le peuple finit toujours par remporter sa victoire si et seulement si il a deux choses, l'unité et l'intelligence. Évidemment, il y a aussi une dimension que je dois compléter, l'argent. Bah, on gagne la mission pour l'année. Bon côté. Force, il y a régime aux années. Corruption. Bandeko, qu'on puisse s'organiser autour d'une intelligence, qu'on puisse s'organiser autour d'une chaîne de solidarité. Déjà, dans le monde, Salama, au fond de la Boumou, Daniel Saf, Zoatamo $10 à Banabalia. Daniel Saf, Zoatamo $1 à Banabalia. Na Bandeko, na Pesibino, Motondi. Na Bandeko, Zamba Mutarozo Salabini. Daniel Saf, Zamba Rozo Salabini. Et les Gibo Lakisa, Bolingi Mboka, ils vont aimer le pays. Ils vont aimer le pays. Dans le Bamouta, Naliga Congo, les Gamoisi, Naliga Congo. Et ça, moi, c'est peut-être pas sûr. Je lui dis comme ça. Moi, j'aime ce pays plus que toi, plus que mes enfants. C'est comme ça que je suis prêt à me sacrifier. Je ne peux pas réguler les logos à la Ligarami. Mais si on dit que moi, c'est on s'en fout. L'intérêt, il y a Congo et l'équipe intérêt à la mission. Intérêt à Congo, c'est capital. Il ne faudrait pas que nos enfants demain nous jugent comme étant des matamors. Vous étiez où pour réclamer vos droits fondamentaux? Vous avez dit wapi? Na boye le roi, na boye. Na lingi le roi. Ce qui va na papa, tu étais où? Je dis, je me suis levé. Je me suis levé. J'ai crié sur la montagne pour mon pays. Le Congo de Kimbam, le Congo de Tshisekedi, Wamolumba. Na maloba wana penza ya mopanzisango Daniel Safu nde totie litono penza na émission na biso ya lelo tolobelaki mingi sur les kambo ya le 17 mai à entrer à AFDEL ndenge tolobaka kezali libération en Congo ndenge tolobaka kezali soki nini kasi lelo penza toyoki moyimboka ndenge apesi biso to pe alimboli maloba wana penza kitoko. Merci et félicitations à toi Mireille Osango vraiment depuis États-Unis de bébé à Sika moi c'est qui toque. Merci également à Serge Katembo, Motema et Cécile Osango maman na grâce et pourquoi pas aussi remercier grand frère propre, il y a Eric Lusango Motema, il y a madame Isabelle Katembo et aussi il y a Marise Osango Motema et Roger Pongo. Je vous aime beaucoup encore une fois. Joyeux anniversaire à toi, à Pache Mawete, le Brésilien, à Poto et à Solo. Merci à Bino sur l'émission SCP, Bino Pesa, merci à Jires Mwanda, Poenda Simba Lili. Et puis, Bopesa, merci à Sylvain Moutanda, pourquoi pas aussi remercier notre boss, Papa Riki Dibendi Koba, Koumela et aussi à Zouzou, la maman d'Andrea, depuis London City, moi la Poto et à Solo,
à JC, à toute la famille d'Apache Mawete, je vous aime beaucoup, à Kembo, tout le monde, et pourquoi pas aussi félicitations à toi, maître Sandra Todinga, na bébé qui toque au mobile au Pessibiso, il y a passé au sang, je vous aime beaucoup. Retrouvez-nous prochainement sur Kinzambe à Songité, Bobo Tobondego, Eko Bakomeni, Namabota Mabino. Allez, au revoir.